بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Bienvenue bandeko na katikati ya baasisi na biso ya sanza ya Ramadan. Insha Allahu Ta'ala na katikati ya asisa lelo tokolobela bizaleli nini oyo esengeli na yonde kozali kosala kareme ozala na yango. Biso tosili koyeba ete Allah subhanahu wa ta'ala che kareme zala obligatoire epai na biso, pe karem oyo ezali pilier parmi ba pilier islam. Pe prophète nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atangisi biso bizaleli nini oyo esengeli na biso tosala tozala na yango, to maenini oyo esengeli na biso tosala na katikati ya mwa oyo po ete tokate bolamu wana te tozwa yango. Na yango ndeko esengeli na yo ozala mayele makasi, obatela karem na yo. Soki otie en pratique makambo oyo tokolobela na assise oyo, yeba ete yo osili kolonga. Bizaleli ya liboso oyo esengeli na yo zala na yango ezali kobongisa nia na yo, bongisa intention na yo. Karem na yo ozali kosala ezala kaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ezate biso tozali komona ozali kosala karem na katikati ya mutema na ozali koyima yima, ozali na posesi la mbangu pozongela makambo na ya mabe ozali kosala to pozongela vina obanda kosala. Ba moment o tozali kopase ezali ba moment oyo kozonga ka lisusu te. Esengeli na biso to telemisa ibada na katikati na yango lolenge esengeli to bongisa ba intention na biso tosala ete karem oyo tozali kosala yango ezala kaka pona Allah subhanahu wa ta'ala. To bongisa bania na biso na misala nyonso oyo tozali kosala na katikati ya mwa oyo po ete to rate bolamu oyo Allah subhanahu wa ta'ala atie na katikati ya sanza ya Ramadan te. Pe comportement oyo esengeli na ondeko ozala na yango ezali kotelemisa nyonso oyo Allah subhanahu wa ta'ala che yango ezala obligatoire epai na yo kouta na swala. Kasi biso tokomona batu mususu na katikati ya Ramadan bazali kolekisa batana bango uswati na kobetaje, uswati na pongi, uswati na masolo ezanga tina na bango bazali ko négliger swala. Baebite ke swala ezali obligatoire, ezali pilier islam ya munene oyo soki obongisi yango osali yango malamu ezali kopekisa na masumu ya mikene na masumu ya minene. Lolenge Allah subhanahu wa ta'ala lobi inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes swala ezali kopekisa na masumu ya mikene ba masumu ya minene. Pe swala wana soki ebongi yeba ete le reste ya misala no ebongi, na soki ebebi yeba ete le reste ya misala no esili kobeba. Esengeli na biso to batela 5 swala o to sambela par jour, to batela yango to pesa yango importance ya makasi. Pamba te soko tiki yango yo osili kosala kufur, to pe osili kosala shirk. Esengeli na biso to batela swala to sambela yango na bangonga na yango ndenge esengeli. Pamba te chaque swala ezali na ngonga na yango. Esengeli na biso to respecter baboti. Omona musulman na katikati ya mwa oyo azali ko respecter ba parents na ete wana ezali bizaleli ya malamu te. Ezali bizaleli oyo prophète nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atangisi biso te.
esengeli na yo ndeko musulman respecter baboti na yo. Okomona musulman na katikati ya mwa oyo azali ko déranger ba voisin na ye azali lisusu malamu te po ete ye azali ko déranger ye. Voisin sengeli na yo ndeko musulman opesa ye droit na ye, pesa voisin droit na ye. Wana ezali comportement ya mibale oyo esengeli na yo ndeko musulman okoka ochango en place. Soko ozalaki na yango te, respecter kosambela, respecter baboti na yo, pesa voisin droit na ye, pesa mutu nyonso droit na ye. Pe parmi ba comportement oyo esengeli na yo ndeko musulman ozala na yango ezali kozala musika na mai nyonso oyo Allah subhanahu wa ta'ala apekisi kouta na lokuta. Omona musulman aza na carême azali kokosa, wana eza comportement ya malamu te. Zala musika na yango po ete obatela carême na yo kotonga. Musulman tonga ate, mais omona musulman comportement o azalaki na yango avant carême yango kanda zo continue na yango kotonga place ya vandi kaka kombo ya batu. Zala musika po ete obatela carême na ondeko kochola. Zala musika na yango kisongi zala musika na yango po ete obatela carême na yo. Yo kama loba prophète nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi na baye oyo batiki makambu na bango ya mabete, kotonga, kofinga, koyiba, kochola, kisongi makambu nyonso tu ya mabe. Yo kama prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi man lam yada qawla az-zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabah. Mutu oyo akotika maloba ya mabete, lokuta, kofinga, kochola, koyina, mutu asalu eloko to yinie, kokabola batu, wal amal bihi, pena misala ya mabe, falaysa lillahi haja. Allah subhanahu wa ta'ala zalina besoin te atika biloko na ye to patika komela na ye. Donc nzala zali kovande zali ya pamba. Nani o alingi alekisa tanyoso oyo moma oyo ba porti ya paradis zali ya kofungwama, moma o bakangi shaytan, moma oyo Allah subhanahu wa ta'ala avimbisi misala ya batu koleka. Soko sali musala ya malamu yeba etozana ajre bele. Nani o alingeleka eka aboye azanga yango wale kisaba journée na ena kovana nzala ya pamba. Nani o alingaka te bolamu oyo ya solo mutu moko ta olubangai na lingi. Lokolo lingi te batela carême na yo, zala musika na mainyoso oyo Allah subhanahu wa ta'ala apekisi na katikati ya mwa oyo. Pe parmi bizaleli oyo esengeli na onde komizilma zala na yango na katikati ya mwa oyo ezali kowelisa kofungola carême soki ngonga ekoki. Kasi oromona ba musulman mususu ala batela biso pe guider bango balingi kolakisa biso iman, bango basalara soki ekoki te ngana ofongola te na kopusa nanu yazo lakisa iman. Alors que prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye azali kotinda biso kowelisa kolia soki ngongo ekoki. Prophète oyo alingaki Allah subhanahu wa ta'ala makasi. Prophète oyo mutu moko ta kokani na ena adoration na kosambela. Prophète oyo ye ayebi islam makasi koleka mutu nyonso parce que yende mutatangisi biso yango. Alobi boye la yazalu an-nas bi khair ma ajjalu al-fitr. Batu bakotika la kozala na malamu te, bakozala kana malamu na moma oyo bazali kowelisa kofungola carême tangu ngonga nango ekoki. Zala nabi zalili ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Ezalaki epa ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam modeli ya malamu ya kolanda. Landa bizalili ya prophète wazalaki na yango tangu
moma ya kofungola karem ekoki azalaki kowelisa kofungola karem. Pe parmi ba comportement oyo esengeli na ndeko musulman ozala na yango simba yango na katikati ya mwa oyo ezali kolia suhur, bilei ya tongo. Suhur oyo ezali na katikati na yango ezali na baraka ezali na katikati na yango, to pe benediction ezali na katikati na yango. Esengeli na biso tolia yango. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Bolia biloko ya suhur pamba te na katikati na yango ezali na baraka. Suhur ezali biloko oyo baliaka avant salatul fajr, to pe avant adhan ya salatul fajr. Ezali sunna au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baki kosala. Esengeli na biso to sala yango, to batela yango, to zala mayele na kolia biloko wana soki ozali na bilei te mela atamai yo pe okozwa baraka wana oyo Allah subhanahu wa ta'ala atina katikati ya suhur. Pe parmi ba comportement oyo esengeli na ndeko musulman ozali kosala karema ozala na yango ezali kosala kotanga Quran mingi, kosala ba dhikr mingi, kosala ba sadaqa. Al-Quran insha Allah ta'ala tokochela ngo assise moko tokolobela kaka Quran na katikati ya mwa oyo. Koleki sabatana ona bajete, koleki sabatana ona makambo zanga tina te, lekisa yango na kotanga Quran. Allah subhanahu wa ta'ala kiti Quran na katikati ya mwa oyo. Esengeli na yo utanga, so yebe utanga Quran teza moment oyo ya malamu kuto kendo uluka batu batangisa okoko yeba utanga Quran. Sala ba ibada multiplier, ko sala ba ibada subhanallah alhamdulillah wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma tamla'u as-samawati wal ard. Subhanallah zaliko sala wanaka bolamu na ngweza liko kutonda entre mapata na mabele. Allahu akbar. Sala ba azkar ebele, tanga Quran, bimisa ba sadaqa. As-sadaqatu تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Sadaqa eboma kama sumu lolenge mai eboma kamoto. Sala misala ya malamu na katikati ya mwa oyo boyete bolamu na yango ezali multiplier makasi na katikati ya mwa oyo. Pe sengeli na ndeko musulman ozala na comportement ya kokima makambo ezanga tina ya bitumba. Soki mutu ayeli yo alinga bundisa oyebisa ye ngai nazali na karem, ngai nazana karem, zala na comportement oyo déplacer koloba te yo zali mutu makasi yo fo bunda na ye yebisa ye ngai nazali na karem pe o déplacer. Batela misala nyonso ya malamu, zala wana na koyede baninga bandeko, zala wana na kosala ibada, na kotelemisa swala, na kotanga al-Quran, na kosala dhikr. Koleki satana ote tan oyo ba porte ya paradis zali ya kofongwama, ba porte ya lifelo zali ya kokangama, olekisa yango na bapongi wa ezali khasara wana ezali perte ya munene. Profite na moma oyo tan mususu kozongela ote. هذا والله تعالى أعلم. Onde Allah subhanahu wa ta'ala ndazali moyebi, onde zalaki moi rappel ya muke ya assise na biso elelo tocha comportement oyo na katikati ya bavi na biso na moment tozali kosala karem po ete bolamu nyonso oyo Allah subhanahu wa ta'ala tena moi oyo eleka biso te to batela karem na biso. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.